la mission grâce. Donc, on a les sous et surtout, tous les temps, il y a pour partager par le ensemble. Tika et ce que nous avons parlé ensemble, que yo osala orateur, yo osala enseignant, il faut soyez peuple na yo. Bible lobby na décresse na bango ba relève yo zambe. Zambo tinda ki loba, lobi tango la tiba. Sepele que lo ya poko ko yo nzambe. Et ba kisa implique ce qui zanga ki. Et tango la malade et kisa oyo nyonso les autres kisa mo na mo na sika oyo. Na kacha liloba nyonso ezali otokokozela na kati ya liloba nzambe restauration ezali mpe forme epesamaka tobénir liloba pokwa oyo mpe tobénir mitema oyo eza discours mpona koyoka ya zwa esika parceke nalingi mete likuke ya litonga oyo eza polele po ete yo le roi le roi osala entre loba ezala présent na kati na biso na esika oyo toyoka sagesse ya moto tendi l'intelligence. Mais tu as une révélation au la part de nos âmes. Na komona Kristo ne to monde. Amen. Amen. OK, na pokwa oyo to solo na tina na révélation ya temps des amours. Donc je crois que ça passage moko oyo autant na mo ba libérer na vie. Peut-être que yo ko ba libérer na vie. Mais ça va ça sur grâce. Après sa mission, les fils qui il est à Chikarakati, la passage. Donc, thème est la révélation des temps des amours. Les amours éternels, les amours, il n'y a pas au niveau. Alors, tout ça, il y a Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16, tout ça, on a verset 1, tu as verset 11. Papa. Ah, merci de honorer les lois. Ok. Clé la mission et vous allez dans le verset 8. Maintenant, parce que la lecture, vous allez vraiment attentif pour yes, papa. Ézéchiel chapitre 16, de 1 à 11. Je lis le Seigneur. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses ambitions. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Pas de compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans le champ les jours de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi. Yes, Mandela, j'ai passé. Je passais près de toi. Yes. Je t'aperçus baigné dans ton sang et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Yes. Combien de fois? 2 fois. Et je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs. Et tu as pris de l'accroissement, tu grandis, tu deviens d'une beauté parfaite. Dis, Beauté parfaite. Yes. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi. Oh là là, on a versé combien? 8. Place problème n'est pas dit. Je passais près de toi, je te regardais, yes. Et voici, ton temps était là. Woo. Le temps des amours. Yes. J'ai tendu sur toi. Verset 8. Mais je passais près de toi.
Je te regardais et voici, ton temps était là. Les temps des amours. Les temps des amours. Les temps Église, les temps Continuez. J'ai tendu sur toi les pans de ma robe. J'ai couvert ta nudité. Je t'ai juré fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je t'ai donné des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je t'ai saigné de fin lin et je t'ai couvri de soie. Je te parais d'ornements. J'ai mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. J'ai mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête, parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu remets de l'angolo? Ya Mélanie, na ya Glody, ba qui mo kera avec un mixing là, alléluia. Bien, tu vas dire la mission. Ok, na posa ola na message. Nous présenter ce message de mon prophète. Donc, partageons plus dans un mot et la révélation. Et nous avons béni le volet. Place si vous êtes là. Donc, on met ma mobile dans pensée, il y a délivrance. Mais comme nous avons pensé mon prophète. Là, si vous êtes là, nous avons présenté mon bali moko na mwasi moko. Mon bali oyo, aïe mon bali a valeur et à considération. Aïe mon bali moko, oyo a son temps pour la bagarre. Aïe mon bali moko, il y a classe à l'icolo. Mais moi, si on est là présenté, il y a basse classe. Oyo, Bible sont révélés dans la marche tsunamite. Moi, si moko, à sa classe, à où la famille moko est baladée, famille moko déconsidérée. Bible sont là. Mon compte si oyo, mon bali oyo, mon compte soit sur l'état. Oui, si on sonne ici, ma tante, c'est un au monde, il y a la famille Moussoussou, nous avons 5 grâce. Moi, je vais la famille Mokoyo, moi, possibilité, ça. Quand ici est bien, si vous avez commis à ça la joie, famille Wana, pour ça, moi, si vous avez à Zanan, famille n'a pas banan. Or, sur la bonne, à moi, si Moko, niveau, il y a côté des gens assez bacasses. Famille les familles, il y a pas de là. Et ça m'a pas les délais et ressuscité. Mon père a dit de famille se poser. Famille à mon père. Vrai ou faux? Hein? Parce que voilà, pour ça quand même, moi si dans mon père, à quel niveau de qualité, mais quand même, moi si mais quand moi, qu'on pousse en là, dans mon niveau mon mais mon conduit Oyo, attends et bébé, ou avec la possibilité de l'aider, ou avec l'honneur, la considération, à ça collègue, dis-le-nous, à ça collègue, au temps à son état, tellement ça dit la bagarre, ensemble la bagarre. À mon niveau, la massimo, moi la massimo, et tant on compte à mon élargi, et ça t'a trouvé textuellement, à peu près, dans film et impression New York.
na kala mobali ya mbongo ya mayele ya nini na toni na mwasha mboka akomitina niveau ba okende ba ilanga nini kaponi mboli so mobali oyo amoni mwashi wana bibelo mwana mwashi wana a cause ya origine bibeli mwashi wana a cause ya origine bele jour ya naissance moto e katanate avazo fana na sema kia so mobali oyo ya bongo mobali mayele considération tango azoleka abwaki misu amoni dès amona mobali kana tali atelemi abi malgré son asema kila malgré mutoloni bakata te malgré na mona fili na sena misère mais non ina legeza te bibelo ni atelemi apuseni pembeni na ye alobi na ye koyo vivre na makila na yo et puis vivre na makila na yo eliko bani le premier jour kama soba na ye vivre na makila na yo parce que ça qui m'a dit et ça qui m'a montré pour tout ça vivre na makila na yo c'est-à-dire atikaki semence na kati alors vivre na makila na yo et puis vivre na makila alors il est plus fort donc atiki semence na kati na yo na intention que semence soit les salariés est-ce que vous comprenez la différence Bible dit aleki na ye atiki aleki na ke o esuki mon côté Bible dit aleki pour la deuxième fois tango azoleka akoti ekana ye etikala kinge mwana akoli te eloko kote sikoyo mobali asalemi aye abandi kozwa tozwa neti semence babwaki na se bazozwa so neti bafile oyo esalaka te semence esali ekola soki mo bamatike botaki pembeni alongoli yango donc abwaki bafime epermettre ke semence esala nini ekola alobi amultiplier mobali siko tango mobali aleki tango ekomi aleka wana pour la troisième fois donc c'est-à-dire que mobali ayebi ke natiki semence nanga fo nalekaka natiekaka yango tango azoleka pour la troisième fois adwaki esatala ye ezalaki ndenge moko te bible elobi akuti bote na ye echange akuti base na ye eseforme mpe akuti suki na ye abungisi yango kitoko mobali alobi non liboso nalekaka me yambala oyo naleka lisusu suna na ye mpona kosana teya eza finanga koteya sunanga na teya pardon mobali alobi yambala oyo naleka lisusu eza te verset 8 atelemi alobi l'état est là l'état de papa berger bible elobi mobali azwi elamba na ye asalimi azipi bolumbu na ye mbala liboso azipaki bolumbu te ya mibale azipaki bolumbu te mais ya misato ntango amoni ke l'état est là l'état de mpona nini mobali asali déclaration c'est parce que amoni biloko misato basin ese forme suki ebongi et puis beauté ya kosakana nango te mobali alobi ya mbaloba oleka te l'état est là l'état des amours azwi ye azingi ye nelamba abandi kosukula ye makila nyonso ezalaki na nzoto nde asali nini alongoli yango apakoli ye mafuta donc mobali akomosala mwasi na ye ozotanga ye mobali akomosala siko mwasi na ye asuki bongo te azwi bage alakisi ye mpe azire ye fidélité otango mobali alakisaka mwasi azire ye fidélité elingi koloba te oyo yanga ekomi oyo ya yo ekomi esola na mabe azwi ye eza
enseignement encore. Tu vas terminer 6 mois. Tu vas avoir un passage. Maintenant, pour ça, c'est essentiel. Agir à la tissier bag. Agir à la fidélité. À pardonner ma fouda. Et puis, mon mal à l'homme, il va aller dans le côté de Yanga. Pas la c'est pour Jinganga. Akana sema kila Jinganga. Jinganga. Nate. Nate. Yoka. Yunanga. Tukutana na famille. Utakutata, utakumama, shikabunuke, barente, pele. Na vie na biso pe ntambola na biso totambola ndenge tosili totambola ezala malamu ezala mabe conscience na biso pe kakeli mais nyonso wana tozwa image ya makila ezinga biso nazokota sikoyo na un prophétique image ya makila ezinga biso esalaka ke na mutu oyo osala bolamu mwaya yokela omawa esalaka mutu soki okela toilette mais potima okima noki te azolela parce que azosambela mais les choses ezomarche te mutu mosu azobimisana mbongo efuta sala mais amikuni nzambo oza wapi koma nakomeli vi ya monotoni naza kaka kornon point siko mobali na libala oyo aleki wana amona yo premier jour eza Christ na yo nanga toza classe mbote ya Yesu tokozala basi ya Yesu te tokozala basi na ye te mais Yesu amoni yo Yesu amonanga apusani pembeni abwaki semence na yo eza liloba siko ntango abwaki semence na liloba alobi vivre na makila azosela sikoyo eloko moko esali eloko yango ezali bassin ese forme suki ebonga mpe bokesala libenga mais deuxième fois ntango aleka amoni biloko wana te amoni yango te mais troisième fois ntango amona yango aboya koleka vi ya mwana mwasi wana esanja elingi koloba les saints kose forme eza croissance pour ça na nzambe eza ntango azwi semence na ye abwaki kati na yo na kati na nga amona bokoli amona des jours nazodéveloppe